Les ténèbres fuient devant l'homme de Galilée. Les ténèbres fuient devant le sang qui était versé. Pourquoi les lois? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tolingi to adorer Nzambe. Neloko nyonso tu ava ya kosala malamu fo motema na ona mizala pe to pe ya kofungwama mpona koadore Nzambe pe korecevoir oyo ezowuta likolo. Na soki motema na yo eza ya kokangama mwaye orecevoir oyo ezowuta likolo eza te. Toye na biso kotala motu te, mais toyende tokumisa le roi des rois. Soki olingi obima na mapamboli na kati na yo, yaka na décision ya korecevoir loboko moko. Amen, amen.
abandonné, tu m'as ramassé. Dès la mort, tu m'as tué. Tu es le Dieu, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu des miracles. 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 À toi j'ai mis ma confiance. 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 Nayona telaka motema Yesu. Nayona telaka motema. Alléluia. Yahweh salanga inamona. Oh Papa, salanga inasimba. Yaka na yo Yesu. Oh Papa, salanga inabika. Oh soki olobi na koyoka. Mandela bosa ya maraba bosa. Etere bosa ndara bosa. Oh Papa salanga inamona. Namona biraka na yo. Ndara bosa. Oh Papa sala bisoto simba. Oyo zali Nzambe. Oyo zali Nzambe. Mama na yo Yawe ronga nongo. Mama papa Elinga motema nongo. Zalina belela weko. Obongi na tempo. Obongi na yoka. Obongi na kuyate. Elombe momatu. Oniseli ye maboko. Ozali Nzambe. Nzambe na ngai. Elonga ya motema. Makasi ya papi Yesu. Elonga mimi oyo songa Elika yuyu Yesu oyo makasi ya papi Elonga tepoga Elika Tobeteli Yesu maboko makasi.
On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tolingi toyamba basali na Nzambe oyo bako mema biso likolo na pokwa lelo. Tango bandeko na biso bazokota bien-aimé, tobetela nde Nzambe maboko. Bien-aimé, on va clamer pour le roi des rois. Tango bandeko na biso bazokota. Papa sala biso tosina. Papa sala biso tosina. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola biso nyonso tokoti na pokwa lelo. Nzambe apambola basali na Nzambe oyo nyonso bakoti na pokwa na lelo. Respect bato na Nzambe. Nzambe apambola bana na Nzambe oyo bakoti na pokwa na lelo. Kolo akanisela bino. Nzambe apambola chéri nanga apôtre Dido Likenza, que Dieu te bénisse na bana nyonso ya mepsa. Nzambe ayeba na kopambola Dr. Ezaïe Saïf mama Mete. Nzambe apambola basali na Nzambe bele bakoti pasteur Dako, pasteur Mingangola. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola mama Micheline. Nzambe apambola Sylvia. Nzambe apambola bandeko nyonso bakoti mama Clara, ba femme engagée o bazo soutenir musala ya Nzambe kola mona bino. Nzambe wana ayeba na kopambola pe bomoko mboka. Bandeko nyonso bazokota, vraiment que Dieu vous bénisse. Na sepe na komona bino boza tellement belé tango na biso koki tozo banda message kola mona bino. Lelo Nzambe apambola pe bomoko mboka ayeba na kopambola susu bomoko mboka. Malgré lelo ba minda tie belé mais misu to continuer ka bongo parce que ça studio na biso. Amen hein. Aiko bongisa. On est ambiance à studio. Merci beaucoup papa. Yango pena mtebanda ko zwanga na misu. Nzambe apambola biso nyonso tokoti. Nzambe apambola bomoko mboka abongisinga baminda. Ça va un peu. Tokobanda na prière. Seigneur, merci aux Nzambe topambolio totiki mama ona maboko na yo. Molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzambe apambola biso nde tolobi partager message. Lola emona yo efuta yo namoni bino kalande na lobaki banda année bandi mbula sike bandi deuxième émission kola mona biso na abungaki mwa muke mais tozala kaka toza kaka mais tozongi déjà. Nzamba apambola biso toza wana na Jésus-Christ notre médecin nde na loba toujours Jésus-Christ notre médecin to bandi. Nzamba apambola ma fille Karine secrétaire na biso o wapi azo samsam ne nazo sunga biso. Vraiment que Dieu te bénisse Karine na msam nene ozo sala pona biso pepo na Yesu. Vraiment tokutani susu banda mbule bandi nde na lobi deuxième jour angoyo tozo tokolobela makambo ebele na mbula oyo tovandaki mwa muke kozwa pe ba révélation ya Nzambe orientation na Nzambe ndenge nini Nzambe alingi yo toloba yo esika ozali bien aimé. Vraiment partager message pona bandeko mususu tant tolobaka partager eza pona bandeko mususu bana ba difficulté ba pasi ba mususu pe ebité alanda parce que biso batu mususu ba Sephora to bika pe kaka na koyoka yoka wana oyoki koto oyoki o partager batu ba ebisio batu ba partager yo yoki na nzela na bango. Lola efuta yo nde na lobaka na sepeli vraiment la présence na yo bande connasso bokoti. Lelo toye kola pe ma message moko ya bien. Oza na programme à Jésus-Christ notre médecin kobo sanate. Lelo toza na thème na biso ezali résister au diable.
et il fuira loin de vous. Donc, totelemela Satan. Totelemela misala ya Satan. Tozo zango na kati ya mukanda na Jacques chapitre 4 verset 7. Wapi Bible ezotalisa biso. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ceux qui t'ont résisté Satan, akokima musika na biso. Ceux qui t'ont télémélié, akokima musika na biso, akotika biso. Et sengeli to télémela Satan. Et sengeli to télémela misala ya Satan. To komi na moment moko oyo, bien aimé, le diable azo ya kobebisa ba via batu. Lelo na olinga vraiment to solo la ezali solo nga na yo. Parce que message oyo na ko continuer yango. Bana na nzambe mingi bazo souffrir, semence ya Satan aime sous ce côté na kati na vie nao. Bana na nzambe mingi bazo ko yeba te ndeni bakoki ko sada ba moment oyo to komi. Mais à la Bible ezotalisa biso to résister le diable, to permettre le diable te akota, to résister ye. Ceux qui to telemeli akokima, ceux qui to kangi ba porte akokima, ceux qui to bengani akokima. Et ce n'est to telemela Satan. Tu crois que qu'il est tenté? Tala nanu Nzambe asali mukili na ye, asali mukili ne bien. Alobi nyonso ezalaki nango malamu. Nyonso eza nango malamu. Nyonso asepelaki na yango. Mais sikoyo, problème yaki kokota ndeni. Mabe yaki kokota ndeni. Ennemi tanga ye, abandi ko seme semence na ya mabe wana, nde mukili ye kobeba. Ba problème ye kokota. Ba difficulté kokota. Ba guerre kokota. Ba nzala kokota. Ba maladie kokota. Ba passe kokota. Mutako modela mutoki na ye. Tokomi ko souffrir. Pona nini misala ya Satan. Bien aimé, ba maladie, ba guerre, ba nzala, ba divorce, ba kufa, ba biloko wana nyonso bazemi kolongwa, eza misala ya Satan. Siko yo soko telemeli ete, ye akotelemela yo, ye akokota, ye akosala. Voilà pourquoi année oyo nde na lobi ke na ba message moko nzambe azo révéler nga mikolo yo, eza ba message ya lobi ko lisusu pona yo nanga to bikisama. Toza na tante ya koteleme ya kotikila Satan place. Toza na tante ya kotikila Satan place sengeli to telemela ye. Yesu a na mission ya malamu. Mission na Yesu ezali pona kopesa vie. Soko tani na Jean 10:10, okomona pe mission ya diable. Mission ya diable ezali kaka ko lelisa, ko égorger, ko détruire, ko boma, ko yiba. Akoye ayibi esengo na yo, akoye ayibi kimia na yo, akoye ayibi bozwi na yo, akoye ayibi maele na yo, akoye ayibi étoile na yo, akoye ayibi santé na yo, akoye atie kufa kati na yo, pona kaka mutu amona passe. Omona mutu alali na butu. Mais azolota ba femme de nuit, ba mari de nuit, alotaka kaka bazolanda ye, alotaka kaka bazoko fina ye. Wana nyonso eza misala ya diable. Yo bando kota libala bazemi kolongwa na kolongwa. Yo muto tanga classe, mozozwa musala malamu te, eza misala ya Satan. Ozana kati ya libala mekimi ezala kaka te, eza misala ya Satan. Donc le diable musala na ye koya kolelisa. Tango moni place bato bazoko lela, eza Satan de mutazo sala misala wana. Tango moni bato bazoko kufa, eza Satan. Avant âge, bato bazoko kufa, eza Satan. Misala ya Satan. Misala ya Satan eza yesengote. Misala ya Satan ezali ko bebisa, ko panza, ko tia bato bazala na kimia te misala ya Satan. Mais Jésus-Christ de Nazareth, Bible lobi, aye kopesa vie, aye kopesa kimia,
ekopesa esengo. Voilà pourquoi na ina biso na pokwa na lelo yamba vi wana au nom de Jésus, yamba vi wana na kati na ndako na kombo na Yesu, yamba esengo wana au nom de Jésus, yamba kimia wana au nom de Jésus. Oh Jésus ekopesa yango na eko communiquer na pokwa na lelo, yamba yango au nom de Jésus. Alléluia. Donc toza na thème na biso résister au diable. Soki yo telemeli etenenga na lobaka ye akotelemela yo parce que misala salaka ezaka kaya malamu te. Soki to telemeli satan te, satan akoya akokota kati na biso akoya ko détruire biso. Satan misala ya salaka ezalaka kaya mabe. Yango lelonga na ye ane oyo toko résister toko telemela misala na ye nyonso. Omona ezala bato mususu azalaki nde malamu. Akomosa ba makambo ko comprendre te. Satan ennemi sa koti wana. Ezala mosi mususu mosi na ndako azalaki na bien. Mobala azalaki na bien. Bana bazalaki na bango bien. Mais bazo comprendre te ndeni trouble koti ndeni bakoma ko sala ba makambo moko ezalaka te, c'est l'ennemi. Makambo mingi ezoyela na vie ozoyeba bango te eza ennemi. Bitumba mingi ezoyela na vie ozoyeba te eza Satan, c'est le diable. Okomi komituna nga vina ngeza ki boete nazalaka kolala ponge bien siko nazolala susu bien te bakomi koya ko finanga na butu bakoma ka koya ko landa ngai na ko suka wapi eza Satan yo kasi nzamba ko saba makamba bo eza diable. Alléluia. Diable lelo azo contrôler ba vie ya bana na nzambe mingi. Diable lelo azo contrôler ba vie ya batu mingi. Voilà pourquoi nga na poko na lelo na ye na lobi ke toko résister ye ndenge mukanda na Jacques azolo ba papa Jacques. Ndenga lobi kuna na kati ya mukanda na yeke to telemela ye soki to telemeli akima. Siko yo ni ko telemela te olingi vie de prière te akima ndenge nini. Alléluia. Telemela Satan bien aimé parce que plein ya Satan eza ke atoza kitoko balate. Ato tangi ba classe ozo salate, ozo comprendre te. Et lo comment que zo marcher te na vie na yo. Faut que telemela ye. Ko permettre te akota na kati ya ministère na yo a détruire, ko permettre te akota na kati ya libala na yo a lelisa, a panza, ko permettre te akota na kati ya ndako na yo atia maladie, atia pauvreté, atia envoûtement, abanda kolongola sengo, ko permettre yango te atia maladie na kati na bana na yo, atia problème na kati na ndako na yo, ko permettre yango te atia divorce na kati na ndako na yo. Telemela ene na lobaka to stopper avant ya stopper biso. Alléluia. Voilà pourquoi na pourquoi le bien-aimé na ekotelemela alliance nyonso diabolique, alliance nyonso satanique na telemeli yango na vie na biso, na vie na na kati na ndaku na au nom de Jésus. Et loko nyonso zo simba te na telemeli yango au nom de Jésus. Et sika Satan te loboko na alonga loboko no nom de Jésus na ko chasser na kombo na Yesu. Alléluia. Bien-aimé, na pokwa na lelo, na lingi vraiment to yekola eloko moko oyo eza très important. Eloko moko oyo tokoki kotika diable tante. Bible zoloba Bible biso ke to résister ye. To résister na mkanda na Jacques. Soki to telemeli te akokota na ba vie ya bato, pe akosala misala ya mabe. Toza na besoin ya Satan te. Na lola kuna na lobango tango diable asalaki ba numéro na ekuna na lola pa nzambe nzambe kuta sepelaki na ete ya bengani ebongo siko yo kangama na ende nini nzambe bi muta bengana ko vanda na ete kitana se nzambe abi ete to résister le diable to telemela misala na ye misala nyoso ozomona na kati na nzoto na o eza malamu te eza diable uti pa diable banda ko chasser yango na kati na famille na banda ko chasser yango na kati na santé na banda ko chasser ba maladie ba problème bitumba banda ko chasser yango au nom de Jésus. Telemela yango kindoki telemela yango pauvreté telemela yango ko permettre te
Hallelujah. Tukomona kati na Bible awa misala oyo pe Satan oyo asali na kati na vie ya bato. Bien aimé, tokofongola mukanda na Nzambe na mukanda na Matthieu. Matthieu chapitre 12. Alléluia. Pambola merci kozwami. Partagez message bien aimé. Lola efuta yo kola mona yo. Nzamba kanisela yo. Matthieu chapitre 12 verset 22 à 29. Pona ba o bazokoma. Ah, Bible ezotalisa biso bien aimé. Bamemeli Jésus. Moto moko oyo azalaki na esprit ya mabe. Esprit wana ya mabe esali ete miso ekufa ye pe azala baba. Azokoka komona te, azokoka koloba te. Bien aimé, landa malamu parce que lelo ekosa jour à délivrance d'ailleurs, lelo okokoma okota na dimension moko oko comprendre te que au monde akete il faut bon de lo chancer bas de moana o ba déranger finan. Ba memeli Jésus moto oyo milimo mabe kati na moto wana esali te moto wana azala aveugle amona kate. Et celle moto wana azala baba akoka koloba te. Alors Jésus a chassé milimo mabe oyo ezaki kati na moto oyo. Tango a chassé milimo mabe wana, moto wana aveugle amoni, aveugle wana amoni abandi kotala, aveugle wana akomi koloba, moto azalaki baba akomi koloba. Donc eli koloba nini? Eli koloba ke esprit mabe oyo wana ezalaki kati na mutu, yango salaki eke akoma aveugle, yango salaki ete akoma baba. Landa malamu bien aimé. Esprit mabe, esprit ya Satan, esprit ya démon, yango mute salaki ye kati na nzoto na mutu, ekangi misu, ekangi maloba. Bien aimé kati na nkolo. Na lingina talisa eloko moko eza très important. Bible nange lobi. Ba memeli Jésus. Moto moko oyo azalaki envoûté. Azalaki na ba esprit moko ya ba démon. Aveugle. Donc dakoki pe koloba na pokwa na lelo. Ba memeli Jésus. Mwasi moko boye oyo abotaka te. Ba memeli Jésus. Moto moko boye aza maladi tango molai. Ba memeli Jésus. Moto moko boye aza mfute na ba démon tango molai. Alors Jésus a chassé ba démon wana pe muto wana komi libre. Voilà pourquoi nena taliso na pokwa na lelo ke ndenge oza wana. Soki oza na ba démon, oza na maladie, oza envoûté, oza na esprit ozo sala ke oza la courbe le kwa mwaso na la te yaki wana mukolo wana. Bien aimé, milimo mabe wana nyonso. Eza le kangi yo, eza le kangi bana. Soki ete Jésus a chassaki milimo wana na pokwa na lelo, l'esprit de Dieu za kati nanga. Nazo chasser ba démon wana nyonso bavandi kati ya libota na yo. Maladie, envoûtement, pauvreté wana au nom de Jésus etika wana kombo na Yesu. Awa Bible ezotalisa biso. Donc esprit mabe yango mutekangaki misu. Esprit mabe yango mutu eyaki kosala te mutu wana akoka koloba te. Ya des gens oyo bazokoka pe koloba te baza baba. Donc il y a un esprit où eza kati wana esengeli ko chasser yango po etika. Yo kasi Nzambe akokokela openza ke ozaka malade. Malade uta pa Nzambe te. Malade uta pa Nzambe te bien aimé, malade eza ya Satan. Donc esprit oyo ekangi yo, il y a un esprit peut-être ekangi yo oyo permettre que obala te. Il y a un esprit où ekangi santé na yo. Il y a un esprit où ekangi vie na yo. Il y a un esprit où ezo kanga yo o avancer te. Il y a un esprit où ezo kanga yo
esengeli to chasser yango ntango ozomona ke blocage envoûtement stérilité babiloko wana nyonso ekangami na kati na nzoto na yo esengeli to chasser yango. Donc il y a un esprit moko ezokoempêche yo obota, il y a un esprit moko ezokoempêche yo ozwa musala, il y a un esprit moko ezokoempêche yo ozwa esengo. Donc esengeli to chasser esprit wana po okoma libre. Alléluia. Yesu atali, même moi son abaki azaki courbé, atali alobi c'est l'ennemi. Atali mwana ndeko oba memaki a comprendre que eza loboko ya Satan. Esengeli to longola yango. Yesu atali alobi muto azoloba te. Muto azomona te. Baza makambo nyonso c'est eza Satan. Cause ya makambo nyonso c'est l'ennemi. Cause ya makambo nyonso eza diable. Voilà pourquoi ateleme Yesu bana osakana ba démonter. Yo lelo osakana bango pesa bango temps. Yesu bana osakana bango tazaki ko telemela bango, azaki ko chasser bango, abana pesa bango tenter. Soka moni bango a chasser bango. Bien aimé malade envoûtement babiloko wana nyonso euta epai na Nzambe te. Euta pa Nzambe te. Ata fièvre okaka, euta pa Nzambe te. Yo maman se fera na fièvre pe kaka fièvre za nini? Ezaka balade yaka no matete za Nzambe te. Parce que na kati na Bible, Yesu akenaki na ndaku ya Pierre, akuti bokilo ya Pierre alali, a fièvre kaka. Mais Jésus a chassé ngo. A sepenete asimbe loboko amipesa loboko malade fetika yo yoga fièvre pamba fièvre ça que sengote pour ceux que ça qui Yesu a sepela ngoba ezaka fièvre pamba yaka to koperenga non na fièvre te Yesu biloko o nyonso ezalia Nzambe te ennemi muta seme yango Yesu alobi même fièvre nazana yo besoin te toko coopérer te o te pa na ngate albengani milimo ya fièvre wana etiki bokilo ya Pierre. Bokilo ya Thomas Pierre a tellement ko servi Jésus. Tant yo za ba malade envoûtement même ba fièvre zo mona ngo kaka il faut ko chasser yango na mona te mutuka bakaba bike o fièvre pamba kei. Alléluia. A chasser Yesu a chasser alabi a chasser milimo wana simbi le boka mama na bitelema milimo fièvre faut tikayo. Po eza camarade na Yesu te eza na royaume na Nzambe na biso te ekoki kovanda na kati ya nzoto ya mutu te ekoki kovanda na kati ya nzoto ya mosele na Nzambe te. Alléluia. Yo na mutu pa sekendaka te na ba prière ozokoka ko telemela yango te esengeli to telemela yango. Donc esprit oyo ezalaki na kati na mwana oyo ya papa oyo ndeko oyo esprit mabe mute ekangaki ye munoko esprit mabe mute ekangaki ye misu. Donc yo eloko esprit mabe kangi eza nini nalobaka toujours edenga na mateya esprit mabe ekangi yo kote nini tozomona ke esprit mabe ekangi mwana oyo tata oyo ndeko na biso oyo ekangi ye na misu azoko komona te peut-être peut kangi na misu spirituel donc omona ka sous clair na vite omona sous makamezo simba te omona ba faire nozo simba te ozo ko avancer te na vie. Mais il faut qu'on chasse ba esprit wana o ezoko empêcher yo eloko ezoko pekisa yo il faut ko telemela yango ko tindika ngo bisika bikauka ko telemela yango résister au diable yango tem nanga na nango lelo résister au diable. Jésus azaki ko sakanana ba esprit wana te soki akute nango ako chasser yango. Ce qui total sous dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, il est dans Matthieu Ming, je pense. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 32.
awa lisusu Jésus aye kokuta na batu moko bazalaki na ba esprit mabe. Batu wana mibale pe bazali na besprit mabe comme si bango liboma, besprit mabe batu bango kopusa pembeni na bango te. Besprit mabe ezo kosala eke batakaka batu, bazalaki batu moko bakomi ko atake batu, bakomi envoûté liboma ba makambo ebele. Diable akoti kati na bango avandi kati na bango. Alors Jésus ateli bato oyo tanga moni bazoya bakutani na Jésus. Jésus ateli bato oyo ayoki na mawa. Esprit oyo ezaki na kati na bato wana. Bien-aimé, esprit abekota elataka na nzoto. Esprit ya diable ekotaka na nzoto. Yango nde nalobi ke eza na bato mosusu omona ke ozo comprendre te ba caractère moko ekomi na kati na vie na yo, ozo yeba te peut-être esprit wana sekoti. Awa batu o makambo babande kosala ezaki bango te, ezaki un esprit. Batu o bakomaki dangereux, ba ubimi na côté ya cimetière. Tala côté ba esprit ezo mema batu. Esprit ya ba démon ezo mema mutu na cimetière. Est-ce que mutu normal, tango za normal, okoko vanda na cimetière? Mais esprit o ezo tinda bango na cimetière. Esprit ezoti na ba sala batu mabe. Esprit ezoti na ba boma batu. Esprit ezoti na ba koma liboma. Bien-aimé, eza na batu mususu azoboma batu. Il y a un esprit ya Satan côté ezoti na sala. Batu bakomi kokima bango bakomi dangereux parce que bazalaki envoûté na esprit mabe. Esprit mabe on ezo sala ete bango pe ba détruire ba vie ya batu. Alléluia. Bakutani na Jésus. Tango bakutani na Jésus, bien-aimé, Jésus atikilaki bango tante. Jésus apesaki bango tante ba sepela. Bible lobi mbala moko ba esprit oyo ezalaki na kati na batu oyo ebandi kotuna Jésus ba question. Ezotuna yona biso likambo nini mwana na Nzambe. Olingi obimisa biso tangu na biso nanu ekokite. Pourquoi olingi yobimisa biso? Tangu na biso oyo Nzamba kolie biso nanu ekokite. Tozana tangu na biso ya kosala ba makambo. Pona nini yozo ya ko troubler biso? Pona nini yozo ya ko déranger biso place biso tovandi? Tinda biso to bondeli yo tinda biso tala bangulu. Bien aimé kati nanko. Na lingina talisa yo komoko eza très important. Batu oyo baza batu ya batu oyo Nzambe akela. Mais esprit oyo kotaki kati na bango. Yango esprit bane kosala ete batu wana bazala bakoma modèle wana. Batu wana bakoma envoûté. Batu wana bakoma dangereux. Bien-aimé, Yesu tanga kutanaki na bango. Achasaki esprit oezaki na kati na bango. Atelemelaki esprit oezaki na kati na bango. Tango esprit wana lobi, batinda bango na bangulu. Yesu atindi esprit wana na bangulu. Bangulu wana bakota na kati na mai bakenda kokufa kuna. Batu wana directement Bible lobi. Babikisame. Yango na lingi na esa mutu moko na pokwa na lelo avant na sisa même message nanga Nzamba zo bikisa yo, Nzamba zo sunga yo, Nzamba zo kangola yo na kombo na Yesu. Bien aimé kati na nkolo, batu wana balobi na Jésus, l'esprit wana zaki kati na batu balobi na Jésus, pona nini zo troubler biso. Tango na biso na nekokite. Ah, voilà pourquoi na lingi na beta cette place oyo. Tango na bango na nekokite. Donc bazaki na temps ebele ya kovanda na kati na nzoto wana. Bazaki na temps ya kosakana na kati na nzoto wana. Bazaki na temps ya kosala ba numéro na bango na kati na nzoto wana. Bazo bana Jésus ke ko troubler biso te tango na biso nanu ekokite. Bien aimé, les démons ayebi ke azana temps ya kosala makamu na ye. Démon ayebi ke siko na temps na ngai ya koboma. Démon ayebi metala yo siko vandaka. Yonde place yo vandaka wana. Musano koleki satana makambo ezanga tina.
Bible ezotalisa biso awa esprit oyo ezoloba likambo ya temps. Esprit oyo elobi ete temps na ngai nano ekoki te. Ngai senge navanda na nzoto oyo. Yango moni batu mingi lelo diable sa koti na kati na vie na bango azo coopérer azo sala ba opération na ye. Tango ya Satan nano esili te omona moyen abima na kati na nzoto na yo ezate. Voilà pourquoi il faut résister au télémela au chasser pour atika yo. Awa pe ba yebisi Jésus ndenge moko. Que tango na biso na nekokite ko troubler biso. Il faut tout tia trouble kati na bango. Il faut tout détruire bango. Il faut tout chasser bango. Omona mutu diable avandi na kati na nzoto na ye pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 6 mois. Mais diable azo sala déjà programme na yeke. Tango toko koma na février. Tana ye wana ya février muto fa kufa. Tana ye na mars muto na pese tanti na mars. Muto na pese tanti na 2020. Azo calculer na temps. Diable azo yebisa Jésus. L'esprit wana azo yebisa Jésus que tana ngai nanu ekoki te po na ni ozo ko troubler biso. Donc yo lelo yo nanga. Toko pesa bango tante. Ceux qui bango ba tiaki ba démon na bango. Ceux qui ba tiaki ba maladie. Ceux qui ba sala ki programme. Bazo kanisa tan na bango. Que oya ko koma février te. Oya ko koma na décembre te. Oya ko koma na 2020 te. Oya ko koma na 2030 te. Oya ko koma na juin te. Ceux qui ba tiaki programme wana. Wana eko yebisake. Tan na bango esili. Voilà pourquoi tozo chasser bango. Au nom de Jésus. Bako kokisa tan na bango te. Bako koma na tan na bango te. Tozo ko kata bango. Bako za la condamner au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tana bango bazo sale la temps. Alobi tana ngai nanu ekokite. Comment oya kotia trouble kati na ngai. Nga mutu na vandi awa nazo sale la temps. Mutu ne na vandi fana vanda malade na envoûté pendant 10 ans. Na envoûté pendant 3 ans. Na envoûté pendant 5 ans. Voilà pourquoi il faut na vanda awa. Il y a des gens au bas démon ba vanda na bango pendant na kati ya ndaku boye. Avanda le bingane na zawa na za démon à 5 ans. Yango pourquoi nga na ekoloba. Voilà pourquoi nga na ekoloba. Yeta na ye wana so azo katisa ka ofana ka na nzoto na yo. Pendant 10 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Kana ye wana sili lelo au nom de Jésus. Jésus a tiki la ki bango tante bien-aimé. Jésus a tiki la ki bango taba sepelate. Jésus a tiki la ki etante. Tanga kutani na bango. Ha, Jésus a tali bango alobite. Nazo ko chasser bino. A chasser bango tindongo pa na bangulu. Et puis bango mo kutu basengi balobi pardon. Toke nata pa bangulu. Ba kota na bangulu bangulu bakufa. Alors que bazalaki wana bazo kanisake. Tana bango ya ko faire souffrir mutu. Et sengele continuer nanu. Alors Jésus-Christ. Tanga tali mutu ayoki mawa alobi tana bino esili lelo. Hallelujah, hallelujah. Bazana susu na tamo kote ya kovanda na kati na nzoto na yo. Baza susu na programme moko te akosala na kati na nzoto na yo. Bako contrôler lisusu vie na yo te au nom de Jésus. Tana bango ezoko sila lelo au nom de Jésus. Ane oyo baza susu na ta moko te na kati na nzoto na yo. Baza na projet pe programme moko te. Alliance nyonso diabolique satanique. Na ye ko effacer yango na makila na Yesu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tana biso na nekoki te. Fallait to vanda nan sou na kati na nzoto o poto détruit, poto sakana na bango, poto boma. Nana lobi bongo. Tene me yum to so lela yum to za envoûté, yum to za ba problème belé. Ndé na lobaka edenga na maté ya makambo belé zo mona ke et c'est un ennemi. Ndenge moto la nzamba te kilobi Thomas apôtre dido chéri nanga ateke loko moko toucha kingai nazwa ki verset on a bien aimé dans Matthieu chapitre 13 alors ba ke loko semence ti 24 à 30 au mona ke alobi eloko nyonso tant
tangu tata oyo asali bilanga na ye makambo nyonso ezalaki malamu. Sikoyo bayeko se retrouve ke na kati na butu le diable azwi sikoyo ta na ye aye koseme sikoyo babiloko mabe. Tango aye koseme babiloko mabe wana mosele eko comprendre ke semence moko ekotia baye koyebisa mokolo bilanga ke kuna makambo mabe ekoti. Mais loko nga na ina vanda na loba wana na ote ya semence te, mais na ina loba loko moko wa mokolo bilanga lobi que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi mouta semé semence o. Semence o wuti epai na nzambe te. Semence oyo evandi na kati na bilanga oyo oyo bayaki koseme butu butu ewuti epai na nzambe te. C'est l'ennemi, c'est le diable. Bien aimé, yango nazo koloba na kati na ndako na yo yo ozomona ba problème ba difficulté ba makambo ezoyela na kati na vie. C'est l'ennemi, c'est le diable muta seme azwaki ta na ye na butu aye koseme azwi ta na ye po avanda a détruire. C'est l'ennemi. Semence nyonso oyo eza au contraire na nzambe oyo nzambe na biso asemete oyo nyonso ya maladie ya mvutema ya blocage soki ya ndenge ni oyo nyonso nzambe asemete. Donc c'est l'ennemi mutasema, c'est le diable mutaeko seme mutatiaka ba trouble na ba vie bato. C'est le diable mutatiaka kolela. C'est le diable mutatiaka ba pasi. C'est le diable mutatiaka ba nzala. C'est le diable mutatiaka ba guerre. C'est le diable mutatiaka kolela lela konyokama blocage. C'est le diable, c'est l'ennemi. C'est ma Seigneur so o nzambe na biso ase ozomona ça au contraire. Ya on a dit que même bokilo ya pierre tango sema sa fièvre kota ki kati na ye. Jésus a qui comprendre que c'est l'ennemi. Il faut qu'on chasse esprit à fièvre. Maladie oyoza nango c'est l'ennemi. Zambe te muta seme kati na maladie wana. Zambe te muta seme ba problème wana. C'est l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus t'a écouté na batu oyo. Aye ko comprendre que c'est maso ezaki na kati na bango. C'était l'ennemi. Muta semaki wango atie ba trouble atie bango ba koma kovanda na cimetière atie bango ba koma dangereux atie bango ba tama boma. C'est l'ennemi parce que nzambe akoki ko créer bato na eta akoki ko sala biso te akela biso poto vanda kana cimetière eza place bato ba kufa. C'est le diable mutaka ko semer babilo kwa na yaso. C'est le diable. Yeso zo pesa azo comparer message wana tant on aura qui version ne toucha kinga eza diable kati na vie na biso tango zo mona ke makambo ezaki nango malamu makambo bandi ko beba yoka si nzambe. C'est l'ennemi, c'est le diable, eza Satan. Il faut que tu aimes Satan parce que tant au biso tozali eza tant la distraction te eza tant senga biso to aimes la Satan. Azo travailler na temps. Azo sale la temps na ye ennemi. Voilà pourquoi na butu ayaki ko seme ko tia désordre na kati na via na kati na bilanga bato. Donc ndenge moko azo sala azo ko tia pe désordre na kati na vie na yo. Azo ko tia désordre na kati na famille na yo. Azo ko longola esengo na kati na libota na yo. C'est le diable mutayaka ko ya ko bebisa ba via bato. Racheter le temps Bible biso to racheter le temps. Mikolo eza mabe. Na mukanda na Ephésiens chapitre 5 verset 16 Bible zoloba racheter le temps. Parce que mikolo eza mabe. Racheter le temps car les jours sont mauvais.
Bible ezotalisa biso bongo. Omoni awa, le diable, l'esprit oezaki na kati na bato ezoloba. Tana ngai na nekoki te, esengeli na donc ezalo kwa esengeli na lalisa ba moto. Esengeli na sukisa ye. Esengeli na détruire. Donc azo salela temps. Mais omona mwana na Nzambe, ennemi azo seme na temps na ye, ndenge ntoma te kilobi, ennemi azo seme na temps na ye, ba sema sa mabe kati na batu. Mais mwana Nzambe aza na distraction. Ok, Bible zoloba, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, ba démon lelo ba koti na kati na vie na yo. Pona nini, lelo tokomi, au nom de Jésus, ba démon ba tika yo, distraction pe. Nzama pambola, docteur Nabiso, docteur Esaïe Saïf, chérie abato a maman mette, Nzamba pambola, alors qu'il y a un mot très important. Il y a des choses oyo, et sengeli pe, to empêcher un gopona, le diable, à côté. Ndenga na lobaka to stopper bon avant ba stopper biso. C'est quoi Bible lobi a racheter le temps car les jours sont mauvais. Yo sikoyo ozo ko empêcher le diable te. Tana yo allo mama boni atika vraiment toza bien biso awa oyo kite mutu na okuna tala tapa so le satan. Kotonga kofinga kochola. Voilà pourquoi tu ko ozopesa bato musala ya kobonde la pona yo. Mais ok, diable azo travailler na temps. Aïe ko comprendre que aza temps na e face à musala na e. Tant écouter na Jésus que c'est mon temps. Oyo ko troubler. Mais yo pe souvent na ndaku ozo l'exatan on nazaki na ikamos nazali kamosa te na sani na benga mama mado allo mama boni obando tonga tela passe dia bazokota o ko empêcher ngo. Alléluia. Tela passe ne mezo se mes ko likam nae dia bazo travailler na tana ye. Que tant on a quoi cheveux mouton tant on a quoi lia tant on a salaboy na tant on a quoi dem sam sala na e azozela yo comme un sous na 20 ans pour akanga mabota azozela on wana 6 classe pour aliaye bino bo dépenser à 6 classe aliaye diable non mona te muta 6 classe azupe diplôme a pas kufi. Alliance diabolique satanique. Yo sisi classe kuna esengo feti eza malamu me kumi sande Nzambe. Obali kumi sande Nzambe no mwana te mutabali pe lobi akufi. Oboti kumi sande Nzambe no mwana te mutaboti pe mwana ke. Le temps aussi c'est pas dia bazo travail atiki otanga ba classe aussi ça ba classe tamu kaka akomona sisi ba classe ba akangi musala osala kate atiki opo bala okotika na ndako libala boy après 2 ans libala divorce azo travailler na temps Bible pèse c'est biso bana maele. Mukana na fese lobi racheter le temps. To welisa, to batela, to garder ba temps na biso, to racheter temps na biso. Car les jours mikoleze akobeba. Yote, yo le Satan na Facebook. Ce que moi ni moi ça kitoko kuna j'aime, ni no yo oleki bango, bien aimé.
Tawana, okotanga. Okotanga. Résister babiloko wana ya mabe, résister ba démon, résister envoûtement, résister impudicité. Et loko yo monezo memela yo kufa, telemela yango. Alléluia. Bata onzo passé wana. Il y a distraction. Bata ozo passé wana ezotinda o voyage ça là ba voyage moko penser na yeke na musika pona osumuka wana. Diable azo profiter azokota. Résister. Telemela misala na ko permettre ta kota Yesu na ba osa kota kikati na bango. Jésus a chassaki bango. Yemoko le diable wana. A landi Jésus kuna tina désert. A transporté. Donc a memi esprit à Jésus. Mais Jésus a dit qu'il est tenté. Jésus a télémela qui est. A bengani a dit qu'il est tenté. Tout ça n'a besoin côté qu'il a l'ennemi le tenté na ba vie na biso. Tout ça n'a besoin côté qu'il a l'ennemi tenté na banzoto na biso. Toza na besoin côté que la diable le tenté. Bible lobi to keba, to batela, to kengela. Bata o tozo passer ezamabe. Na ko kamwa kaka bana na nzambe mutu baebi bazo comprendre temps oti. Na ko ka participer ma na tango oto komi ba bana na nzambe bazo comprendre temps. Maman o kubona te ki semaine passée wana azaki fille Abraham abanda okene na tabernacle na maison de prière na donc eliko ba église ngana sambelaka na église mais kotonga kochola kofinga tilemela babiloko ya Satan na kati na ndako na yo mutazo memelo ba makama mabe ba maso mabe telemela yango temps auto comme ça temps de distraction te résister au diable. Diable akoya na ba façon bela akoya na masekete akokota nzana na mwasi akokota nzana na mubali akokota nzana na bato belebele. Telemela ye ko permettre te le diable l'ennemi akota na kati na vie na yo pour alalisa mutu moko akufa. Ko permettre te diable akota na kati na ndako na bino ayaka ko envoûter koza la porte te oyo fongoli po ennemi akota. Tomoni yango ayebisi Jésus likambo temps abi tangu na ngana nezana na sakanela bato yo tangu na ngezana vanda nanu na kati na nzoto bato bakomi ko vanda la cimetière bato bakomi ko kima bango. Parce que l'ennemi a fait de wana n'engue tomate kilobe lobi c'est on nyoso zamba se mette tata wana lobi c'est l'ennemi directement tango ba ko lobi c'est tata wana ba lobi tala na kata bilanga kuna tomoni kuna semence mususe kotu kuna akanisa ki gauche droite tata lobi c'est l'ennemi c'est le diable. Ah oui c'est clair oh biso to se mette na ko ya otia. C'est l'ennemi. Donc, on a écolobela, totelemela Satan, totelemela l'ennemi. Parce que yem tazo ko seme. Yo kati tango benga ngala butu, tango zo benga ngala moi, tango zo benga ngaba ozana dimanche, maman e ba fininga. C'est l'ennemi. C'est le diable. Maman e nazo ko kobotate, c'est l'ennemi. Yo kasi nzamba ko linga yo vanda bongo. Tango akeli asali ngai na yo mama apesi biso toza na mabele eza ba fantaisie te eza poto melisa bana. Semence nyonso o eza au contraire na nzambe c'est l'ennemi. Papa on a kanisa ki defate. Tango ba ele lisolo abisele o sele eza ye.
mais tu es tant to zigzag. Donc nous sommes sur le cas makambata. Tant kaka. Mais yo comprend on comprend tant te ba dans Nzambe, on comprend tant que exactement distraction te. Exactement ya ba prière. Exactement qu'on résister le diable pour akima musika na biso. Ozo lela. Makambo ezo silate, ezo tika ote, envoûtement makambo belé, mais to résister le diable, to telemele pour na atika biso, atika ba famille na biso. Na o se ba kotaki. Na o diable o yebi ko kanga ba porte gloire Nzamba za lokumu. Tant eza mabe, racheter le temps bibelobi. Mikoleza mabe. Tika distraction. Tika parce que le diable a koya kokota. Tozan a besoin de semence nette 2019 au libela. Jésus bana ko sale ba jeta bana tiki le tenté mais yo so tiki le temps à côté même dans ma téléphone na lobi même na ba Facebook même donc nyose ya mabe yango ozo copier okovana na YouTube tala no bible lobi na biso racheter le temps mutava na YouTube abi nana commencer à théâtre nana mais tango wana ko tanga biblette tango wana ko yo kata message ya maman c'est faux ko kata ya maman Micheli maman Mete tango wana koki ko kata ntoma dido tango wana ko kata docteur ze ko kata papa dako ko kata bato belé omona mutu avandi na ya lobike na zone de kisata na ne loka ko salate mais ce que qui version te bible lobi awa kanga ngo racheter le temps car les jours sont mauvais diable lobi na Yesu tana nga ya kosala sakana bango na neza dikamunini nga Yesu abe kovanda te Uko mkwana na metro na kuti mama moko bien baza Nzambe to za bateau vraiment hein to za bateau oyo to luka Nzambe penda ya solo na kuti mama mona metro tala ta azotambwa na bana moko na poussette moko ya muke azoke batala na metro ana na difficulté ko mata téléphone na litoi poussette na mwana moka muke alors na moni mutu na okunati tika na kobeti no masolo mama mawa mama mobimba bon lisolo ko beta na ndako te ta wana ozobeta mama solo wana mwana pa koko bunga ozona na difficulté okota na mwana na metro na poussette mwana muke mususu aza wana yo na téléphone tala batu bien aimé biloko ya bongo tango sata kokota diable akoti ennemi ekoseme ekomi sikoyo ya ba prière pona nini ozwaki ta na yo otiki diable akota na kati na vie na yo pona koya ko détruire ozwi ta na yo okoki obondela otiki l'ennemi akota ozwi ta na yo oyo okoki kozala attaché na Nzambe oke nango na distraction ba demo ba ye ba koti ba vandi ok demo soko ye akoti ya vandi na kati na vie ya mwana na Nzambe to na kati na vie ya moto ayaka kosekisa yo te ayaka kosalisa yo ba jete mais ayaka koboma Bible lobi Jean 10 le diable musala na ye ko détruit ko boma ko envoûter ye alingaka yo fongola porte po yakota tala exemple ya tata oyo na otu ko pesa bino ba tata oyo bazo wuta na cimetière bato bakoko vanda place wana te bato bakomi bata maboma c'est l'ennemi musala na ngona muta nyokwama tala musala diable ya kosala esprit mabe
ekangi mutu munoko, ekangi mutu misu. Mutu moye avancer na vie ezate. Peut-être nongo zawana, esprit mabe moko, ekangi yo misu ya molimo. Makamuna ono sozo sala, molili na molili. C'est l'ennemi. Au fond, on peut-être porte quelque part. Voilà pourquoi il faut te chasser bango au nom de Jésus. Il faut que chasser l'ennemi. Ce qu'on fait là qui porte, na songi, na kotonga batu, na kindoki, na ki sugi makamuni no bana ko sala ya mabe, na lula. Ce qu'on fait là qui porte, na misala na sa mabe, ce qui diable sa kotaki, a semé ba bloko mabe kati na nzoto na yo, atie ba maladie, atie ba divorce, atie bana ba problème. Na pokwa na lelo na eko chasser bango au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, na pokwa na lelo na lingina talisa yo résister au diable. Résister au diable. Avant y a ça l'opération Katinabiso. Tout est le à Satan. Yesu azaki kotika Satan diabete la banzoto abatu asala. Tant akutani na batu on est na lobi a chasser. Malgré bazo déclaré autant a chasser. Yango lelo ngapé. Na ye ko chasser na kombo na Yesu. Eloko nini to sala lelo. Na lingi na yebisa mutu moko. Na ba porte nyonso yoso fongola ki wana. Oh Satan sa koti avandi. Na ba sema nyonso o ato fongola porte TM sous na yebite loko nini leki na vie na yo, mais ozo sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toko résister le diable. Toko telemelaï. Bien mais atoza mosai na nzambe. Ko baka te onga mosai na nzambe ne na nzambe peut-être personne fongola la porte quelque part. On a qu'à la église de nabi maman oh fille Abraham, ma fils Abraham peut baza. Courbé. Ennemi. Thomas Pierre. Tangu na jiboyebi bisona bango na Jésus. Tangu Jésus so ba makamusu ya comme ko ba makasu Jésus terabi ennemi. Abengani esprit ozeki ko lobakati na Thomas Pierre. Mais azaki Thomas pemela Jésus. Jésus chasser ba démon na yoki mungongo moko za ya Pierre talobi oh mungongo c'est l'ennemi. Allez à chasser ango. Mais azaki Thomas. Peut-être aux abe mosai na nzambe. Mais ba situation sur les canons la kati na ndaku na yo eza vraiment ozomona que c'est l'ennemi. Tozo chasser ango lelo. Yango moni Yesu lokola bande ko chasser ba démon. Azo ko chasser ba maladie ba mvutuma ba kamunyoso wana o ezaki ko yela bat na kati ya Bible. Azo chasser milimo nyoso ya ba o bato ba seki ba baba. Azo chasser ba milimo nyoso ba no kanga batu minoko. Azo chasser ba milimo nyoso ba no kanga batu misu. Atali yo nanga alobi ya kotika biso pe boete. Alobi à mon nom na pesi yo Sephora. À mon nom. Binope boko chasser ba démon. Voilà pourquoi na pokwa lelo. Na lingi na elsa mutu moko. Que Yesu wana o azali ko chasser ba démon na kati na Biblia. O bande ko chasser ba milimo nyonso bande ko troubler batu. O bande ko chasser ba maladie. O bande ko kausa ba fièvre zo benga na yango. O bande ko longola ba sorti nyonso ya mvutuma. Yesu wana lelo aza awazolo balanzela na nga na nzela na molimo mosantu. Yesu wana apesi biso kombo na ye. Alobi ngai na pesi bino kombo na nga. À mon nom boko chasser ba démon denga na za ko chasser. Voilà pourquoi na pokwa na lelo. Na kombo na Yesu. Na autorité o epesa mela biso.
ngana lati kombo wana pe na eko chasser ba démon na kombo na Yesu envoûtement nyonso blocage nyonso misala nyonso ya mabe ezala na monde de ténèbres batiaki yo soki place nini na ye kochasse bango na ye kochasse loboko na bango au nom de Jésus na ye kobebisa misala na bango na kombo na Yesu soki ozalaki moto ofongolaki baporte yo moko na ye kokanga yango na kombo na Yesu parce que Bible elobi oyo tokangi na se na likolo ekangami vi na yo oyo ezalaki bloqué na ye kofongola yango nom de Jésus. Alléluia. Bible ezotelisa biso na mokanda oyo totalaki wana mpona kokanga l'homme fort il faut en le plus fort. Plus fort na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Biloko nyonso diable abotolaki yo na ye kozongisela yango au nom de Jésus. Diable esika simbaki yo na chasser bango na kombo na Yesu na chasser maladie nyonso va na kati ya nzoto na yo au nom de Jésus. Envoûtement nyonso nazo continuer ko chasser yango au nom de Jésus etika nzoto na yo na kombo na Yesu. L'esprit nyonso ya guerre oyo evandi na kati na Afrique oyo evandi na kati na Congo oyo evandi na kati ya bamboka nyonso na chasser yango au nom de Jésus ekende mosika na kombo na Yesu. Ba pays au peso souffrir na nzala na chasser yango au nom de Jésus. Alléluia. Bandako ozo kufisa à partir à lelo boko kufisa lisusu bana te au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé. Na lingi na yebisa yo ko fongola ba porte te pona ennemi. Résister le diable akokima musika na biso. To telemela ye ane oyo. To tikila ye tante. Yesu abana osakana na ete. Yesu abana tikila ye tante. Soki bakutani na mutu nyonso azaki na milimo wana. Azo chasser. Tala ba oyo bango moko bamoni Jésus babandi kolenga. Esengeli bana nzambe toza bongo milimo wana tango ezoya e comprendre que awa ekokota te. Pourquoi lelo la Bible lobi Jésus-Christ a ekopé sa vie tika ete vie o Yesu ayaki kopesa biso et accompagner libotano na kombo na Yesu yamba vie wana na kombo na Yesu yamba santé wana na kombo na Yesu. Prospérer au nom de Jésus. Vie kota na ndaku na yo. Vie kota na ndaku na yo. Vie kota na ndaku na yo. Esenge kota na ndaku na yo. Kimie kota na ndaku na yo. Kimie kota na ndaku na yo. Au nom de Jésus. Guérisez kota na ndaku na yo. Au nom de Jésus. Ba porte ya kofungwama. Ya bénédiction. Na fongoli yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ba démon o bazwa ko fina na butu. Chaque butu il faut mona milimo mabe. Na pekisi bango lelo au nom de Jésus. Bible lobi to résister au diable pour kokima biso musika na biso. Aza pembe nita okima musika. Voilà pourquoi na poko na lelo na ye comme servante dans Zambé. Na ye ko telemela ye pour akima. Na ebike na ye lokwa si na telemela boy na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu Masia esi akimi esi tiki libota na yo esi tiki bada na yo esi tiki famille na yo esi tiki ndako na yo esi tiki entreprise na yo esi tiki ba faire na yo pambolama bikisama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2019 akoko kayote ceux qui batiaki tana bango ke yoko avancer te ngana yako ebisa yo oko avancer ceux qui bavandisa kiyo ngana yako telemisa yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth banda ko telema banda ko avancer kende liboso pambolama bikisama zwakimia au nom de Jésus tana bango eza expirer na kombo na Yesu expirer. Alléluia. Alléluia. Azanzabe. Bien-aimé, toko bonde le siko zwami. Na yebi ke toko continuer na message oyo. Mais na lingi na yebisa yo résister au diable. Ye wana se akimi musika na biso. Parce que sika Jésus azalaka te.
naloba yango toujours tango Yesu avandi place le diable akoki koyata loba Jésus poussa na kunanga na kota akosala yango te parce que si ka Jésus avandi malade ezalaka te. Là où il y a la présence de Dieu, absent total à Satan. Alléluia. Bien-aimé, Nzamba lola pambola. Nalina bonde la pona yo. Nalina bonde la pona yo ke Nzamba sunga yo. Nalina bonde la pona yo ke Nzamba peso makasi. Nalina bonde la pona yo ke Nzamba changer situation na yo. Et si ko zwami bien-aimé, bonde la nanga ensemble. Seigneur, na pesi yo merci pour na tango pesi biso. Na pamboli bandeko nyonso balandi biso na pokwa na lelo. Nazali ko telemela misala nyonso ya Satan. Loboko nyonso Satan simbi ba vie ya bato na telemeli yango au nom puissant de Jésus. Satan longwa loboko na ba famille, longwa loboko na bandako bato au nom de Jésus. Grâce na yo Nzambe et accompagner biso pe faveur na yo na kombo na Yesu. Butu na lelo Nzambe za butu na kimia. Ba o nyonso dia bazo luka bango amona bango te au nom de Jésus. Semence nyonso zo luka aseme kati na bana Nzambe ezala ni les sans effet. Seigneur makila na yo ezinga bana na yo nyonso. Makila no ezinga biso nyonso na kombo na Yesu. To pesi yo merci Seigneur parce que kosala yango. To yebi ke oyo simbi mota koboto la zate. O simbi ba vi na biso. O simbi mabota na biso. Le diable aza mosika na biso. Merci Seigneur parce que oyo ki biso pe oyo kaka biso. Pambola mapo eto Nzambe na kombo na Christ Yesu. Amen. Amen, 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 amen. Nzamba lola pambola biso. Bien-aimé, aza Nzambe, akotikala Nzambe. Aza oyo, totielaka motema. En tout cas, kola pambola nga bomoka mboka. Nzamba pambola bomoka mboka papa na biso digital momo. Que Dieu vous bénisse na maman Pauline. Nzambe aye bana kopambola ba sai na Nzambe chéri nanga porte di do likenja. Que Dieu te bénisse na musala munene oyo ozo sala. Nzamba lola kansela yo amona yo. Nzamba pambola mama Mosakoli, mama Mete, Nzamba pambola papa Saïf Esaïe. Que Dieu vous bénisse mama Micheline. Nzamba pambola bino ba servante de nyoso bozolandanga. Nzamba mona bino. Nzamba pambola ndeko Léon, Nzamba pambola mingi, Nzamba pambola sœur Mimi, Nzamba pambola mama Clara, boza tellement ébélé. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola ma fille Sylvie, Nzamba pambola sœur Pamela, na musa munene bozo sala na ba soutien na bino. Nzamba pambola mama Béa. Vraiment la moni boza vraiment ébélé. Que Dieu vous bénisse. Basai na Nzambe nyonso o nazomona na kati na mboka na Angola kola mona bino. Basai na Nzambe awa Nzambe afuta bino. Bandeko msusu nazo mona bino te nayebika bokote ebele. Kenaya Davina, que Dieu te bénisse. Nzamba lola afuta yo. Nzamba abakisela yo ya mingi mingi mingi. Ma fille Caroline Landou, que Dieu te bénisse. Ndeko Monica Sibwaya, Nzamba pambola yo. Nzamba lola ayeba nakofuta. Ndeko Babi Mafolo, Nzambe a pambola yo. Ndeko Manu, que Dieu te bénisse. Ndeko Victoire Sœur Blandine Banda, que Nzambe a pambola yo. Nzambe a pambola bandeko nyonso bakoti na poko na lelo. Boza tellement belé. Boza na kati ya mtema. Bo partager message. Nalingi bino mingi. Nzambe a pambola bino. Dimanche tozala na pona kolanda message. Vendredi tozala na pona kolanda message. Jésus-Christ notre médecin. Tozongi, tozana ba programme ebele bele, ba thème ebele bele to partager, to tiki la diable tenté, nde to tiko yoka. Vraiment bouté za malamu pona bino nyonso. Lo le futa bino, dimanche tozana kilt, mepsa eza na Stockholm, na Göteborg.
Pona biso bana nzambe oyo toni tosambela tozala wana na partie à 14h na Ekdale soko komi na métro Ekdale omona église Mepsa eza na kati ya métro eza na kati ya église Ekdale Shirka toza wana donc soko komi ka na métro Ekdale wana eza musika te omona ke église eza ka wana donc tobanda partir à 14h, 16h30. Yo olobaka okoya ozoya te ane otelema na ipsi ok les diables aso travailler na temps. Yo peut travailler na temps cause na distraction te. Église même samsus na été bon et sika basa nzamba zo kamba même tozaka na tango moko 14h, 16h30. 2 heures du temps na Jésus, 2h30 na Jésus. Eza pona lokumu na nzambe okolekisa tamo kitoko na Yesu Masiana. Oza na besoin de contact ya Mama Sephora, numéro na biso le kakana. Oza na besoin de contact ya Thomas na nzambe, apôtre Dido, numéro eza wana. Ozu biso te, tozala pe na makambo ebele, moko eza difficile to yamba téléphone, mais to yambaka toujours to rappelaka. Obengi bomoko ya mboka bana nga bayebi ntango balukaka nga bayebi nde bazwaka nga bino nyonso oyo mpe boza bandeko na biso mpe boza bana boza bamama bapapa wana likambo lingo benga tinda message tokorépondre toujours amen malgré misala eza ebele mais tosala quand même effort ya korépondre quand même baoyo babengaka bayebi bakutana na biso butu ezala malamu mpona biso nyonso kokanisa mingi te nde nalobaka toujours lala malamu eke bademo baotungisa o te nayebi ke nzambe aza na yo vraiment que Dieu vous bénisse nzambe abatela bino na kombo na Yesu tokutani mbala nsima kolakanisela bino nzambe apamba mama Pauline naye te so napesaki ombo te nzambe apamba mama Pauline mama ya bebe nzambe apambola biso nyonso vraiment tokutani mbala nsima kola batela bino